Capage TV. Capage TV. Ngai tellement nazaka pe na baluka kape. Lelo na baluke lidola. Ah. Telo na baluki. Dès que tu as un système à montre. Parce que pour nanga, eza meilleur choix te au dollar sali ya kubatama. Mabe makasi. Eza meilleur choix te l'état eza biso nyonso. Donc yo reconnaître que oboma mutu te. Soki bango baza focus na l'état. Yo pe zala focus na l'état. Mutu nyonso na facilité le langage pas mobile donc tel musika. Mobile eza yo akushaka yete. Tu vois la séance que vous avez facilité le langage pas mobile nanga po obobimana ye. Non l'étiquette non fongote parce que ngana respecta mi ba camarade makasi. Na rythme ngana yo kuto nango soko benga ke papa ngape na yo na benga e papa. Soko benga ke tonton ngape na yo na benga e tonton. Soko benga ke na combo ngape na bengi na combo meliko na bakisaka respect. Yoruba za na déjà Yuda. Et si a bénéficié de visa. Et si ni nango les restes on s'en fout. Ata yeko mamba solo ata yeko mamba lukuta yeka ne mutako yeba. Mais yo bakali intérêt na yo zaka nini. Eti suyo comme suyo. Intérêt na yo bakali za nini. Ko finga mutongo finga muto pas barizi. O muto ta musu barizi pas respectaka. Tabasi la baba ikone. Si la za icône, akenda Côte d'Ivoire, à Kissi Delta, longa nda kone ti place si la vanda. Kwa ya otala sila. Soki to kabona na capage yo ngana to lo banate, mutna mta garder koine mais ko kende ka to lo bana batu kwa yenda za mabe. Yenda za mabe. Et ça la makande to mono ndiye pas si le sala mabongo. Bato akabona na bango bakoma luka ko baby sa réputation o yaga ba sake miso bota miso yaga biti yaga ba lobini yana batu su ba yina sila ba liana siete ba miana siete mais kaka po ba yibisa bango ke sila mabe ba yina sila. Grâce à BioHerbe Cacao, je me sens équilibrée au travail, à la maison et c'est pour notre bien-être. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage gamme de beauté et arrête beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé opakola mafuta na biso pe. Kitoko. Ba o balingaka munoko na bango comme ko moi rose bokomi ko sisa peso da pour ko pepisa munoko te. Rite ya beauté ayi biso oyo. Omona ke batache moko esalinga ya mwindu. Rite atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel. Ekopebisa yo te ekosala allergie te. Donc nyonso eza naturel. Omoni ça Rite Beauté. Aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta. Sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati. Eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola. Nazo recommander bino ba gamme ya Rite Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rite Beauté. Rite Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Capage
Télévision, merci na ba abonné nyonso na mona bo bakisa makasi. Merci parce que bolinga chaîne oyo, bolinga Mania Love, bolinga biso nyonso. Nzambe apambola bino ba obo ya rapena ko aimer parce que ela kisaka ngai ke bato yo bazali na kati ya Kapach TV eza bango te batalaka. Donc plus de vidéos oyo ezali suivi, ezali bato baza s'abonner te parce que emona na rappel o che émission bo 20 000, o che biso bo 10 000. C'est comme ça on a 160. Donc ela kisaka bo aka bo s'abonner bo ke na bino. Or que biso to za rapena so moni pena ke na chaîne na Mania ana 50 000, il faut voir total tout le monde apena ke 60 000 batali. Wala to yeba ke chaîne mobimba etali. En tout cas nzambe ya pambola biso nyoso to landa mara awa. Vous en avez besoin de routine de micro, caméra, vous en avez besoin de service, mon songolo pakala, vous en avez besoin de partenaires, vous en avez besoin de publicité. Vous en avez publicité, vous allez belé, vous allez réclamer des salaires à chaîne. Chaîne est comme étouffée. Oh, bando qui me suit à Mickey, tu le bibino sur bando qui te met battu, ya misala ma bébé à commenter trop de publicité. Tu l'aimes bien, ah, ce qu'on va te faire, puis on peut pas y aller. Bino, ce qu'on va commenter trop de publicité. Bo sali nini po mama Mania azota carburant aux zones là. Moni ke bo sala la nom tia ma carburant mal moto. placé. Carburant moto. Pour ce qu'on dit carburant, bah yo tu le commentaire carburant nini ya na mutuka. Ah, carburant moto. oh, tika boy. Préciser. Tika Mama boy. Mania akozwa carburant ya moto ndenge nini. OK. Nous on a Kapachula. En tout cas, bonjour, on a abonné à Kapach Télévision. Bonjour, on a battu au Balingarabiso partout dans le monde. Merci, on a battu au Balingarabiso, Balingarabiso, Balingaradio. Oh, on a vu que vous êtes tellement ébélé. En tout cas, bon s'abonner vraiment. Bon, il y a qu'on s'abonner, puis pas n'anga pour ah d'ailleurs comme ébélé. Malgré que mon thème, n'est-ce pas abonné n'anga chaîne n'anga ils ont fait tout fait. N'a pas publicité. Malgré n'anga oh n'anga pena privé. Rite beauté n'zambe l'opposte number 1 tozala kaka aza tozana ekaka. OK. Aza penja. Rite beauté. Mais après rite beauté n'anga pour ça pena chaîne comme tout fait. Bayebele. Baya penza. Batonda. Bata ba publicité boya oh mais salon de coiffure. Bientôt tout ça inauguration salon de coiffure ya Bitador yé pas au côté na kati ya manager ya Bitador, Nina Bitador et tout ça ina ejourana. Oh, bita ça salon. Salon maison Perret qui a marqué nyonso. Oh, tu vois et Rosa na yo pe on a inauguration. Bitador de gros bisous à toi. En tout cas, merci beaucoup. Narit Boten Nzamba Loposo, maman Mireille Pakave, to pesio pe bambote orphelinat, ba rentrée scolaire yango bino bato bolinga kosunga ba orphelin. Moi biki, moi ça qui moi chaussure. J'espère que bato nyonso ba pesanga confiance. Ya kokende kotika biloko pa ba orphelin, bozaka dessus te pona zwaka na sombi biloko ndenge yo kolingela na salela. Soko lingi mbongo na okena tiki mbongo, to bengi pe bango ba saleli pe prière bana na ba saleli moi prière na yo. Rentrée scolaire, Batunios, on a besoin de orphelin. Pour contacter Malika Mania, mon dernier espoir, Izawana. Yo mo ndingo linga to sale lango, ndenge to uta ko kendi na couple silu, to kenda ki to sombi biloko, ndenge yo moko lingela. Omoni ko pesa ba orphelin za ozolona. Oh, nzamba ozongisela oyebite. Amen. Alors rentrée scolaire ngo bato basungaka bango. Mama Yolande Nganga motema ya papa Patrice, Emerode Pedro, mama Yolande Nganga merci na nyoso o salaka. Nzamba lola apambola bino abatila bino vraiment yebele na ndenge bosungaka. Merci beaucoup na yo Kapach. Merci beaucoup à Mejimo Paradis bana suka Nzambe. Merci beaucoup à mon vieux Gelor Boulango la ponctualité d'Alesson. Na yebi ke bosé belé o bolinganga Joël Ndaya. Des gros bisous à toi ma copine. Bonne santé. Santé ça va Nangola Nzambe ya. Bonne famille. Famille tokos net na filme. OK. Nangola Nzambe pe kaka. Kolala kolamuka ezaka nango habitude te mais natalandaki mpe papa Lianzi tokovoile faste parce que famille oza na pasi tokokende kaka kosoutenir bango même mosu na baconseil na kati ya émission mpo na yo ndenge bazoloba pakadola azomona na teti lelo na famille ya Frida ozomona ngo ndenge nini. En tout cas Kapachula na dimite ki azara poto na sio kazaka parce que babaki famille pezaki na moi agressivité yango wana moi kobanga mais pour na yo monyo Kapachula ngai tellement nazaka pe na balukaka pe lelo na balukeli dola te lo na baluki ndeka toza na système à montre te na baluki penza mais na balukaka te na ndenge ya bi de confiance na balukaka na ndenge lelo tokoyi kopesa tokopesa argument oyo tomona ke eza valable pour na mutu wana mais soki mutu wana zo comprendre ke o biso tolinga to lobela ye eza pour na kosunga ye
soki aoluka changer te to ko améliorer te to ko sala obiso bato to sungai na ba idée alors c'est la montée to ko baluka parce que pour nanga eza meilleur choix te o do la sali ya ko batama mabe makasi eza meilleur choix te l'état eza biso nyonso tant que yo reconnaître que oboma mutu te soki bango ba se baza focus na l'état yo pe za la focus na l'état yo pe zo l'état na pe a ya pas protéger yo bango pe zo l'état na bango comme ça beaucoup na boluka neni bo tia na balle na se bokunda mutu aza mo sa bala ki kapashula ande yo bala ezate ka za mo simo bakutani ka après un mois balingani a proposer li bala te ba fani na 8 na remarqué combien de fois c'est ça hein avant on a balayé na 8 ans remarqué combien de fois là on se peut pas sopi ba pauvre hein ta musu ndenge pe na nuit de noces ba keneki ta musu pe so to bito lande ta musu pe frida ku fi na mo elo mo ba 2 semaines na mo elo mo ba 1 semaine o solo ni to elo mo ba 4 jours pour la plupart ba nuit de noces c'est raté ah mais ba bi bon embarrasse te ya neti yange rata nango nga pe yo ya na ota nzambe mo sepela ka bizwa OK po boye ki mokili ndike lekaki OK ozomona ndi nzamba sala na ngonga na ya sala apena ba o ya lingi na temps wana OK ozomona na Hollanda siko mwasi yo remonka pendant 8 ans pe o continue ko remonka ti na suka okende otika eka siko okebata mo bata melanine et surtout neti nga naza pour yo na yebike obomi fi wana te obomi na oyete eza ber balati soka manteka pa basopeli yo ka mafuta yo siko basopeli yo mafuta mais manque à sagesse ya te aka otimba te ndeti boye ndenge azalaki déjà marié avant basala baseremoni nyonso fo mobali azala ndenge aza wana yo na tuni place oyaki ebatama wana moto akelongole ebagi yango eza nani place oyaki ebatama baolongolelango wapi mpo na nga eza meilleur choix oyo esali te ya obatama nayebi te silence ya dola silence ya baparrain silence ya maakalunga na mobali na ye toyebi te so baopromettre biso nini me maakalunga ondire basala epe mo batiraillement na famille yango ate basali batiraillement kapashule elikambo moto akufi eza likambo ya moto akufi même na bafamille na biso ntango tokufelaka bato batiraillement ezalaka kaka surtout bakota bacotisation ya baorganisation batiraillement ezalaka mais loko ezalaka moto akufi tolukaka totiaka bale na se bakunda na motu soki rankine ekozonga ezonga nanga po ekokunda motu mais bokunda motu mpo bokunda motu wana fo bozala bino nyonso me moral boluka motu abomi motu wana siko ye mobali obatami famille kuna bozaka tete likolo bokoyeba motu abomi motu nde nini pour neti famille bon raisonner ka dola mutabomi mwana pour raisonner ça bon pour anya kimi raisonner ça ka bon pour anya kimi bon ça va mukolo bo reconnaître que dola te mutabomi mwana bino liwa mwana bino tina famille na bino moko bon ça ni ba bomba ti ba olobate bo bando chichoton ka entre bino na bino ouais normalement ye mutalia mwana nga ye mutabomi mwana nga ennemi kota rankine kota les premiers à dola Dola, téléma, prends ton lit et marche. Téléma, prends ton lit et marche. Omi baki sa culpabilité de plus en plus. Passe Nicolas passe. Omi te na pasi, omi te na culpabilité, omi te na ba stress moko boy oyo, na ebité même famille na ebité tout ça la émission oyo. Ba te belé ba comment qu'on soit biso na légèreté YouTube parce que oui ça se comprend parce que to comment na bazoba na kati ya réseaux sociaux. Yango batu nyonso bazora sou o biso to ça la importance té. Mais quand même non senga na batu o ba trouvaka ya malamu e pa na biso ba ça la ta o ba o mona keza ya malamu. Dola. Soko zo continuer ko bimate. Non, continue ko baluke là-haut. Bange eza yete. Ma tika na so eleki na loba siko eza ye. Ye mutabomi mwasi. Soko zo continue ko bimate tika na so eleki na loba ke ye mutabomi mwasi. Ba réaction à richesse pour na yo. Eza bien, eza normal to. Yeza mutabase. Donc makamne nyo sa mema na base. Biso to lobela dola. Dola mutakufe mwasi. OK. Ye aza mutabase. Te ma base eleka donc makamuso ata osala to mona ka ekeka na base kaka OK. Ba valeur c'est sila likwa ba base omoni donc to lobela dola to pesa ne dola pena conseil to pesa dola conseil so no okufeli mwasi te no okufeli mobali te okufeli mwana te okufeli ba parent te koyaka mbangu pona ojuger batu te. OK.
po eloko wana ntango eyaka mama so na ekomeli yo te kotia kiti to bando juge po mokolo ekomelo baojuge yo mpe kaka biso bamama biso bakufa bayaka bayoyela biso ti ke alekisi mama bao mpona succès mais n'importe mpe succès ezalaki te ozomona kapashula mais lokola nga na preuve adola nde abome mwasi na ye te naloba te ke dola moto abomi mpe na 8 ans kapashula ntango babalaneli oyo nyasika baye kobakisela frida oyo esali ke aboma ye dola ake poto te aza kaka awa mais le problème eza choix oyo asali to peut-être baokokozwa stratégie te ndenge nini bakoki kosala base familiariser na famille ya mwasi bazonga na bazala batelema mpona bato mosusu mpo otambola basoda baosi baete mamonani kasi yo nalobi na debiti soki famille eza ya leta na yo mpe dola luka leta ya bino bosangana bokutana oyo na baleta na bango oyo mpe na baleta na bango bokutani ti soki oyo babeti masasi koto mpe babeti masasi ti soki koto batiekime koto mpe batiekime ale bovandi ti donc ebemba fride evandaka kuna na morgue dola te bato bakoyebisa biso te dola olala te dola kondi te tant que omonani te tant que ozaka yo batama c'est-à-dire c'est que ovandi kaka ovivre ok tokende yango malembe tomoni cnl ezwi mpe mbano nango tomoni na réseaux sociaux nganga kati likambo ya ndeko na ndeko ayibi moninga ndeko akepa nganga alobi nga nalobaki topesa ata maladi tobwaka ata mbasu tosala te eloko mosusu ndeko alobi te toboma yango nga napesaki likila ya koboma mpo nayebaki ke soki alingi tozongela eloko mosusu bakoya awa dans une heure mais bakokaki koya awa te nga si napesaki nabwakaki déjà mauvais sort likambo ya bafamille mania tokopesa tort na baparent nde bakolisi bango bongo na ndenge tokolelaka libanda tozwaka bamentalité ya libanda ya bandako nganga ya ndenge nini ya koyoka ekolo nini okoloba mpona bafamille na biso ya lelo kapashula omoni kobokola eza facile te tobota bana tobota mitema te baparent si baboti biso mais o biso efo toyeba ndeko na nga aza ndeko na nga nakokoma na niveau te mpo bayibi nga biloko combien tobungisa ebele otali pena motema na yo eresiste su te mpona eloko mo bobungisi mais otali pena mpe na kati ya ndako obike awa moto alibanda te ndako kaka mais mpo nasala moto aza na kati ya famille na nga mabe te na okepa nganga te po so na oreconnaitre ke eloko ebungi eza kaka na kati ya famille na bayibi onibuka lopango $900 bakati maboko na nde bayibi $900 azaka na maboko mobomi molima mutu to encourager ki moyibi te mais na oboma mutu te po ayibi nga et surtout oyo aza na kati ya famille na nga soki ata ya balabala na koimplike ka na bakanda bayibanga mingi na ye na beti mutu ata ndenge mabe mpo aza mpe ya famille na nga te mais mutu aza na kati ya famille na nga kapashula koboma mutu ya facile te eza obomi na mbeli eza obomi na lisasi eza obomi eya facile te fo eza eloko mesana kosala yango tomona na banzela bakangi moyibi babeti moyibi omona mpenza ka mutu mo botikaka bobeti ti bino mo bolembi et surtout biso pe ba congolais ton esprit wana te ke obeta ka muto boma surtout moyibi ke esprit bangolais bana bangolais ba beta ka pe to mon frère wana Daniel soki Samuel nde ba beta ki ye obomi ndeko na yo pona $900 na préféré te na zona simbi sota na la police pona pe soka ata somo mbasi mozongela te mais na oboma ote kapashula ata kutu ide ozosimbisa na police noza nango te na profita mosu nakangiso ata kanda ya inane ata 2 ans mpona la soka ke loko osala na linga te na sepe te mpo oza ndeko na nga eza te ke so oyibi nga nasali yo mabe te eza mpona olingo mingi te naotala kaka oza ndeko na nga
okepa nganga bomeli siko ndeko mage ki moyibi ne de bomisi ye yebisa ngai C'est ça. après inana après 2 ans tamba kosala grâce na ndenge mo boke okuta pe na 900 ngo J'aime ce koleka. siko soko simbi yango lobani ndeko na ngai iba do otika na lisolo Ya libela. otika na culpabilité ya vie na yo na yebite so eza na bato ba yo contredire nga woni zo opinion na nga na boma ndeko na nga te po ibenga 900 dollars ata 1000 dollars non loba bien to na biloko to bungisa na bandako otali pena obike o mutali banda te ndako na biso kaka non ke panganga te muto akendanga panganga oza de chrétien te donc ça dit ndo obomi da ndeko na boye donc c'est que mutali banda avo boma ye oko se diarrhée mo boye un mois pas kufi Olimbi c'était. na mutema mabe moto okenda panganga bon tobo eza nango ndenga moto parce que na monde nde to vivre ya na ba oba baza na ba pesa mo batema moto na pesa na telema mais s'il faut zaka na pesa au telema ba oba teme pa nzambe baza ba oba teme pe pa sata baza mais bato pe batema pa sata bango na mingi so basali bango mabe bakima mbango panganga mais ndenga zui décision ya okenda de panganga nde ba oyibaka ye asala ngo vine mobimba bana na epa obota soki pa na bana ba ozaka na rythme wana nde place obo otika nyonso ya bino ndenge nyonso obo otika ya bino epanganga yo kati okenga pa boba mutu pa yibaki yo na yo pe etikala ti mutu nyonso akotaka ndako ya nganga mpo na osala mutu mabe mpo na oyo bayibaki ngai na sabwe ndenge okotaka bongo non seulement basalelako travail oyo okendelaka mais yo mpo otikaka ya yo kuna obimaka pamba ndeko akufi est-ce que wana pesa sur devoir ofu ba parents basala ke omoni to tobotaka bana ozana dodo na kimia déjà ton kimia ye dodo ayebi ke mama pesinga leki devoir a dodo na sagesse nzamba pesa bana bakolela ka yebi ke o leki na funa lingai bamateya na biso voilà bamateya na biso pe yaka o ndeko na oleki no bokola na bolingo lobi biso nga na ozala te na koma mkolo fo bino bolingana boto bobando bota bana bino baza na bolingo balinga bolingo fo uta na source mais loko to bota mitema te obota mwana mususu na mutema na ye moko wana ekomaka devoir ya baparent bapriere tiaka nzambe na bana na babondeli nzambe bana nga na tiaka bango na mabondeli baza na bolingo bazala sude négligence ya baparent mpe nde emema bana misusu na kokola oyo okola na haine oyo okola na motema mabe oyo bakuteka osala différence teke oyo ndeko na nga te baretombe nango eza yango baparent babotaki na nzimi te parent moko to abota bana na ye mpo bandokabola bango eza motema oyo moto abotami nango nde ekomisa moto na badimension oyo aotala teke oyo ndeko na nga mais parent asaki devoir na ye otaliseki oyo ata ndeko na ye fo bozala bolingo mais motema kapashula motema ti nzambe akanga motema asala ngo na raison motema ya moto so ezali ofungwama mais toseka na bato mosusu oyo toseka na bango te mais malgré bakanga motema ya lokola solo mabe ata nde bakanga yango boye moto mabe abimaka kaka amonana kaka oyo aza moto mabe voilà manya tokenda yango vraiment très bien nalinga ngo na bapoint oyo tozolamuka makambo ebimaka ebele yaya nde tokoma bajeune fille boye oku toza nango marie ntango ozalaka nano mpe sikoyo soki omoni peut-être le mosusu papa jimo exemple akutani le mosusu na copine na omo quelconque mais copine na yango ayebisi yo te akutani na papa jimo esala ngo ndeni mais yo oya reprendre yango na ndenge mosusu et puis deuxièmement na biso tous les deux questions tozomona bafille ya kine bakomi biso bafille ya kine tokomi opesa le mosusu mwa bien te baréaction na biso na réseaux sociaux bamasolo ezobetana na réseaux sociaux mobala oyo abimina oyo batiele poison mpona oyo ezalaki boye te ezalaki bapire camarade quand même mobala yango 3 filles ndenge esalamaka moko mpe na batv yango conseil nini okoki kopesa na légèreté ya langage ya biso oyo
tozo tenir face ya monde tozo ta lisu te ke ba papa bazali ba papa bokilo ba nini to banga lisu pete ke oyo azali mobali ya ndeko nanga to ya copine nanga nazalaka na moi botosi envers ye. Bon, il y a liboso no premier point ngo lobi ke papa paradis akute na copine nanga meta mususu bango mbale balobi nanga te. Voilà. Oyo koyo kango Na ndenge mususu. On les a déjà mabé. Parce que ba oublie pezalaka. OK. Kokuta na eza ba sens ebele. Kokuta na ko staffer. Na kokuta na vite fait tam so bando le kana kinganje. Ça va. Que musika te ngana kuta na papa paradis. Na logoti pe papa paradis na nzela ba ko lokota mutu te na zui papa paradis na mutu kananga to kene peut-être église. To kepe église to fandi to kabone pe na papa paradis. Te bossé de plus de 10 minutes to 5 minutes. Te to fo ba ine ba 2 heures. Te. Et ko sala maté parce que on a déjà beaucoup plus Malika oh. Pas jimo to mona kiye na mutuka kapashula. To poni kapashula mutuka pa jimo. Oh na mutuka pa jimo ngatika pa jimo na limitete. Oh to moni na kapashula ko. Pembeni oh et saloni. Bon. Pe réaction ezali. Et tension ezali déjà mabé. OK. Malgré na roboma libala te pona oyebisi nga te po kutene na camarade. OK. Mais attention ezali déjà mabé. Parce que nga na ko longola capache na mutu na nga te tant que na oto mona de lilinga capache. OK. Ozomona? Non landa. Donc nazaki dana mpaka capache. Ata to sala 5 minutes. Ata to sala 2 minutes. Ça dit soki nga na obosana paka ko obosana te. Oui. C'est-à-dire soki yo ko na matoi na nga te. Il faut qu'on tape mpaka. To zena malika tokutana na malika place boti. Ah bokutana na malika. Ah mayibi singa te. Ayibi singa te aseka bosani. Ngapi na ko yibiso tokutana na mpaka te kapashula. Ayibi so te ayibi singa te aseka bosani. Mais ngana ye to bosani. Ate lo kama beza kiti. Et tension eza toujours kama be. Ndenge ni bino mbaye bosana. Mais na keyo ko so pas mutu mususu. Te wana tension comme mabe. Mais cela veut dire que na kabwana yo parce que ozaki na mutu intel parce que bino bo sala ebika bino kokutana na bino wana boko ino okutana ebika bino mais loko ici na yo ki on pas mutu sous que bino bo ebisinga te na tiango déjà mise en garde banzolangira mo enquête kolandela c'est trop dire parce que moni mutu so ngaiba ben ndi c'est pesa kaka. OK. Et surtout dans propre maison. L'entourage. On dit c'est ça kaka. Mais na kawana. Ngana lobaka ke tous za sage surtout to kuta na mibaya ba camarade na biso. OK. Na mibaya ba ya na biso. Ouais. Na mibaya ba ndeko na biso, il faut tous za toujours sage. Ngandi na ya kaka ana kuta na mbala gantion na geti alino, je te sali. Nakuta na mbala gantion na ka liboso alda. OK. Na ye na mbuye to seki apesinga mo eloko na na leki. Mais na bosa na ko yebisa gantière. OK. Mais ye mo agenda bet la gantière. Nazana manya. Nazaki na manya na kuta na leki no na papa ba mo gantière benga ba kuta na tonton nga biwi to kuta na bosa na ko benga o. Ezala ka me biso mba to ko bosa na te parce que te yo za mo sina ngate yo ngapi na mbali note. Biso mba to ko bosa te. Donc to za yo za mo ba no ngapi na mo sina nga. Ça dit tant to kuta ni rencontre moko boyi. Ça dit faut que ça quel fort message comment. OK. Et pas mon colo yo. Si. Ozomona. Na comprendre. Que ate na kuta na kuta parce que attention ça ma bé. Kapashula. To batela mibali na biso. Mutu moko te. Tala manika lobango Même na mibali ampiaka ba comment rechercher. Tika boy. Même na mibali ampiaka ba comment rechercher. To batela mibali na biso non seulement ka pour na raison wana mais to batela mibali na biso parce que place mabe ko ya oyebite sort ina ka connexion. OK. Place mabe ko ya oyebite kapashula. Moi si so moi sa bénédiction te moi si so moi sa lipambolité. Et na moi si musu ninga tambolela. Yo mona ka camarade ya manya angala ka kitoko envier camarade nanga mais ba place ninga tambolela yo yebite o kezwa o lali na yeboye o memelinga mo esprit na ina kati ndako. Et ça rappelle hein. Bien sûr.
omemeli ngai esprit ngai na kati ya ndako troisième personne omemeli ngai na kati ya ndako parce que akomi deya contrôle akomi deya contrôler nga akomi deya kocontrôler nga ok akomi koluka yeba nga na ye so tobebanaki akomi koluka toyeba est ce que na kati ya ndako na biso kimi eza tranquillité eza osomona non seulement bongo baesprit na ye oye nango bible eyebisa biso ntango tosanganaka tokómaka motu moko soki ye peut-être ana bapoise na ye omemi chasseresse na ndako omemi chasseresse na ndako yonga nalobaka mibala fidèle baza e na mobali mosu ase priva na ye parce que azotala oui nakoki mpe kokende mais et après na ndako na nga na omema nini moto noke couché na ye akolatisanga nini kati na nga eya na basi mosusu balatisa mibali mokuya oye nango na kati ya ndako na rien ne marche rien ne marche kapashula tozalaka prudent ou prudence non tokutana mibali bandeko na biso mibali bakamara na biso basi aba ozo comprendre donc c'est-à-dire faut tozalaka prudent tozalaka souple na likambo yango parce que mokili ekomabe mobali ya yaya mobali ya leki mobali ya cousine zala souple nakutana na mobali tokutana na mobali zala souple mpona batension ya mabe ezala te parce que nga nayebi ke kapashula yebi ke malika akosanga mabe te nga mpe nayebi ke kapashula na paa paradis mabe ekozala te mais de fait keke bino mibale bolobi te moto mosusu alobi na nga naza motu ede indika epesa déjà tension mosusu ozomona alors tozala mpenza sage mpe prudente et surtout na barelation ya baninga na ya bayaya légèreté politesse féminine kapashula mama ya lobi kapashula légèreté eutaka na bino na biso moko kapashula pour respecter mobali na nga il faut mona non respect onga apesa mobali na nga tozala no na kati ya plateau obete lisolo ya mama nana ketchup obi malika ti bato wana si bato bafingaka nana ketchup na tv elekelanga nakutana nde na mama warzeline koto to bozalaka ensemble bozwaka temps ya ozala abi na omona mwasi ndenge ovalorize mobali na ye ndenge aobimisa bamo ya respect mpona mobali na ye olobali na nga osomona ngai mpo légèreté kota na vie de couple na nga il faut nanu nga moko na légèreté couple na nga parce que lelo makambo oloba eza esolo basi bakoma na facilité ya langage avers ya mibala baninga soki oza na camarade ezaka na facilité ya langage abarespectaka mibali baninga te pousse ye mosika mpo mobali no mérite respect poussa ye mpenza mosika na facilité ya langage wana akosimba mobali no mpe na nzoto moko mosusu akoboma yo mpe libala ozomona naloba lisolo moko boye awa mpe ya sona mutu so esi akufi toloba mabe na ye te malgré tolobaka malamu ya moto akufi mpo akoya kose défendre te nalobaki na bia so nayebaka kama nanga fleur makinisi akokufa mais ata nga nazali na raison ndenge nalobaka naboma moto mpo azokufa mais peut-être ata mosu eloko esala biso tozala ennemi ata mosu eloko moboyeka ya mokie oyo ata mosu nga azali mécontente nango mpo na mobali na nga ata mosu mwa légèreté moboyenge ekota natelemelaki yango yango esala biso binemi motu nyonso wana facilité ya langage epa mobali donc te mosika mobali aza yo akushaka ye te ti olingo olakisangaki oza na facilité ya langage epa mobali nanga mpo obobima na ye po soko koma obima na ye le fait que okitelo pantalon yango nata mosusu epesa baudacité po bafille mosusu mpe bazalaka ye moko nde sikoyo ndenge azobetela lisolo apaka bazwi mpe légèreté nalobi yango na debiti légèreté eutaka epa na biso moko epa na biso oyo ngai naolinga naloba mpo na mobali nange mpe bakamaradi yango emema légèreté kapashula ngai nakotisa légèreté te dès le début nalinga na mobali na nga légèreté ekota te
Non, l'étiquette est non fongoté parce que nga na respecte mi ba camarade makasi. Na rythme nga na yo kutu na ngo soko benga ke papa nga pe na yo na benga e papa. Soko benga ke tonton nga pe na yo na benga e tonton. Soko benga ke na combo nga pe na bengi na combo mais liko na bakisaka respect. Il faut savoir respecter les hommes des autres. Très important. Hein, manager? La femme d'autrui, il faut respecter. Moi, c'est Moutou. Yo, moi, mon bal, on a facilité la langage. Moi, c'est Moutou. N'impolitesse. On a continué à kaba mi bali. Et maintenant, niveau maintenant, on a comme bête yo, hein. Yo, net na roba Willery, bata moto. On a eu sa ministre de la justice. Papa Constant Moutamba, bata moto, bata na roba Willery wana. Babanga kabana basité. Ah. Nenga na beta moko mbata juana ti. Sika bo. Ba respecta kabana basité. C'est-à-dire au moins mwana mobile pena so tani pena forme na eboy. Au moins pena santé le quoi ya dio mystique. Mais impoli. Basali odi. Kapo na bo mata moto na ye. Basala bongo. Ba mesana na mabe te bazala bongo te eza ko mesana na mabe. Babanga kaliesa mutu te. Babanga te. Nebi te kana bango to yebisane. Papa Costa Moutamba to pa fatiye moko. Yeka, pas Costa. Pas Costa pe mona lembi ka ba de fa. Na quand ya comprendre. Ah, normal kaka. J'appelle te. Hey, je suis ma monde. Ah, Tika, tous les Nabiso. Merci d'avoir Hollande Nabiso, en tout cas, très bien parlé. Donc, il y a vraiment bien, mais tu comprends, tu fais go. Comme tu as makasi. Bakali kuna mbeli. Bakali mbeli, tu bottes la bien. Bakali kuna boye. La maman Koutou, la maman Koutou a soutenu la falité, mais a posté qui a abi bakali tika le Koutou, toi na poso soutenir mais koko c'est muta simimbe les ali net a simbe na maboko. Oh, et là on est net sur encerclé. Tika la bien ti. Et là on est net. Na keta la Koutou pas la maman. Na monique les ali net la maman encerclé ngo. Oh, montu kapachula. Mutu nyonso. Beaucoup mo linga ko kitisa mutu. Même na ba mensonge. Batali ka po fego ke beta bakali. Mais batali o bakala bimisa te po na fali. Kapachula, fali c'est un père de famille. Si, si. On doit arrêter. C'est comme ma case. On a vanda awa, on a finga à faire hein. Mais je suis warrior de sang. Ben oui. Là, je vois ça ko finga la mutu, ne ba tio grade. Bozo finga na ba vie de couple à bateau. Na bana ya bateau. Bakale exagère. Même atanga so na kote na bakali na poto no bete. Ah. Na bete bo bakale bundanga. Tika boy. Oh. Quand elle a ta bouti we na longo lika sapato mu koto ka o ende ne ya kilo we na kokolié. Am kanda tenga na visa na nga toke kuta na pa mundeli. À tout. Ça n'est de trop. Ça n'est de trop Kapachula. Fego aza proche ya fali. Mbali boso bo mona bureau ya musicien ke bundisa moto. Et salama depuis musique et banda. To mona ba wenge BCBG wenge maison me bitumba ba musicien so ba kuta ba bundaka. To mona mona ngoti. Ezaka lelo te. Ezaka lelo te. Maître Jeep soki bilanga wana o azala na ferry alandaka moura beta iti alanda moura beta une fois ya bino bolobela te bolobelaka o bata fali balobelaka ça n'est de trop quand même eh dis pas bobina hein oui ça n'est de trop hein mutoko bakali atana nzaka fali te même pas na niveau ya bande kwa fali baleka fali bakali. C'est un simple clochard. Mais bon, oui, t'es matanga mafuta kapachula. Okenda poto, on a mutana, oui.
okenda poto oana mukanda te oana eloko te bokende na kila ye wana kenda vanda atika te o abimaka koti audisa vi na ye kila atika bana na ye na Kinshasa fa luka vi mpona bana na ye akenda luka kwai na ye avanda aolandela makambo na ye asimba eloko ya akendelaki bamema bango bapoto mo boya on sait jamais oyebaka te ke okendaka poto okota na luyenge ya clochard ya Yorobo yebe clochard okota na luyenge ya clochard ya Yorobo mieux faut babeta ota pona ba propre makambo na yo ke bazwi so problème na likambu ya mutu kapashula Yorobo aza na ye déjà ana ye déjà Yuda et si a bénéficié de visa et si ni nango le reste on s'en fout ata yeko lomamba solo ata yeko lomanga balukuta yeka ne mutako yeba mais yo bakali intérêt na yo ezaka nini intérêt na yo bakali za nini ova na Kinshasa aozala na bainvité te bainvité na yo ezalaka ngana magali kongolo po tolobela fali po tofinga bato ezaka bongo oui beaucoup d'un club wati émission ni bakali asala biso nde tosala ke leader mpe balingika bongo balingika bato basala eloko te bango nde bamala poto eza problème te ezaka bakalite bato nyonso bakoma baofingama eza problème te kapashula eya problème te bakotelemela mutu nyonso toloba tokoki koencourage te mpo mutu afie parce que kofinga eza opinion mutu mais ntango ofinga na sagesse biso toyaka mpe tobeta mpe bandika ndika pe yake koti mena obeta ndika te pese mutu avai na omwake na odestabilize vie ya bato famille ya bato bana ya bato na fingaka bana bamusicien te maintenant bamarcosisi bafingamaka bamalika banani oyo bafingamaka tolobaka mpona bakali te mais so toloba mpona bakali parce que bakali akenda foto ya papa te mama te famille kuta oyebi te kuna na barumbu kuna mpe sovanda edindaka elo mosu eza bamemi yo poto profite na poto na yo profite no na poto na après le reste osango après profite na poto na yo kapashula na oteya ete na olobele nde nga koteya ete est ce clochard ayoka conseil kapashula ekomi buzoba fergani so ake kobundisa c'est tout à fait fergani azala na fali so akute na horoscope ya moto oyo afingaka fali aoréagir yebisanga isila avanda na bato bafingaka o isila ya okuta pese mobo moto mo bakritikaka o na likambo bo wana raison te boyebani te ape na niveau na o te sikoyo oyebisanga ye fergani nde bomoni o danger ya fergani nde bomoni o danger non ngai ifaki fergani mpo azwaki ete mpo abeti ete asimbi même pas namona garçon abia côté na katikati wana po asimbi même pas po nga po na ba fergani faka beti po nga to na kute na presse bakaina poto na obeteka ata na obunene maboko te so na lata ka boot na kokoti so na bika presse na ke presse bakalaza na lata boot mais bakali pe yo risque liwa ok kuno bandeli sous c'est pas bien okoma bikota koloba makambo bato okende koto oyo olobi okota makambo etali yo to koya otie caméra olobi papa monde ekomi compliqué surtout pour toi monde ekomi compliqué pese osimba touche oyebi te mi José fille mo bakata na poto boye epe baninga boye ayaka soupe bapetite basoupe na baventioni omona su mi José ka mikolo nde namona video na ye nalingaki mingi ka video nde mikolo namona baposter video na ye on dirait à se rétablir bato bakata 2 minutes poto bamona ti lelo etali yo otika mwana okuna ya Kinshasa otika mwana awa nde oza wana oza parent ndenge okebongo kooluka te ose ressaisir bato wana oyo osalaka na bango makita ebele baza bamikanda na bango Yorobo ayebi eloko oluka te yo kenda poto liboso ya Yorobo ti lelo sans nkanda
mais ozaka na kata futilité ofinga fali sa bonga on est lo moto ofinga fali ko déstabiliser vie fali to ya bana na to ya mwasi na ye bino ka ya fali boya ka otombola ya ba leader na bino bobomba ba leader na bino bana partout ya ba gabonais ya ba ivoirien ya ba nini bobomba masolo na bango manyamela mai ira ta fali na ye non ça n'est de trop Kapashula Kapashula ça n'est de trop fali so azaki étranger to inga to lingi to lenga ba Davido balenga banani fali so azaki étranger to inga to lingi c'est notre fierté on doit les protéger on doit les protéger alors ça la fierté mboka biso so to poli na match yem ta gagner sa biso musique faut te protéger voilà papou oui Kapashula beta nanu Kapashula tika mobala mana tika soki fali azalaka te nani ngandi ma charge ya mboka drapeau nani drapeau ingezaka yokite ingezaka drapeau ezotulela biso kaka Kapashula ata yena sila tika ba richesse tika ba richesse na mando ya richesse tala lelo bopesa nga raison ba deso ba koma fali richesse fali ba bibi no pe hypocrisie makasi côté sila oni ba simba ete mais na soubasma ba biye monde azotinda rapé ba jamais likambo Davina bopelisi lobi na yambaki na Nadège Moyo aza comédienne OK ngai Palmisha yaki Palmisha lubana nga Palmisha ba coûter mais Palmisha lubanga bimania so ke na tournage à sila kombo batu tanga mata linga te soki sila tinda batu wana ba mishuti est-ce que mishu pe na choko ne belé bon so aye pe na lati kitoka aye au clasher mutu bon tala été hypocrisie tout le monde est hypocrite tout le monde Kapashula hypocrisie za ya batu nyonso sauf que yani na batu balinga basala kake sila ndaza mabe mais est-ce que Bariza avec ascenseur mais ça va voice po ninte ya ko finga Bariza po Bariza bimi atanga peso ayake obenga ngana ngena enregistrer na ina ngona réseaux sociaux non ça bon Kapashula ko finga mutongo finga muté pas Barizi o muto tamusu Barizi pas respectaka tabasila baba icône si la za icône akenda Côte d'Ivoire akisi delta longa na ndako ne ti place ici la vanda po ya otala sila baza ba icône na biso so baza ba ini de to ngato respecter bango tout le monde est hypocrite na kati théâtre hypocrite si la leka sale miso pas faire ça lo ba biso nyusto ba hypocrite mais ebimisa ba matière po ani na loba bongo po na ni si la loba kaza hypocrite ba to yebi ba hypocrite pe baza kati théâtre mabeza nini tant to kabona na ki amitié to bebisa andi ba réputation ba ninga te soki to kabona capage yo ngana to loba na te mutu na muta garder quoi mais ko kende ka to loba na batu ka yenda za mabe et ça la makande to mono ndiye pas si le sala mabongo bato akabona na bango bakoma luka ko bebisa réputation na o yaga ba sake miso bota miso yaga bite yaga ba lobini yana bato su ba yina sila ba liana siete ba miana siete mais kaka po ba yebisa bango ke sila mabe ba yina sila yaga bi pesa azaka bakoki mabeza partout mais place mabeza futu ba ke mabeza place malamu za futu ba ke malamu za Davina ko ya ko finga est-ce que biso ba faux compte ba ko finga biso au nom des leaders na bango to ya finga ba leader na bango Kapashula non soulever ka point mo qui est non peut ça exemple mot typique so typique c'est que ya malonga oui ba faux compte ba fanatique ya bela ba fanatique ya belle vie ba ko finga ngai na ba faux compte ba lobake ingrate mo belle vie kuta pesa ka mobile no mbongo pa bala yo est-ce que ngana yo finga belle vie ba finga ngango est-ce que ne ba ko finga ngabo mafuta se matanga ponga na répliquer pas belle vie non ça la honte mais Davina fingi si la pour baba ko ba fingi na ba faux compte et c'est ngaza makasi ende ba sala na répondre à te
yo le baka yo za makate boss ko na bia ti ba côté mobile nanga na kata futilité wana est-ce ngana ya ko finga déjà belle vie pour ba faut continuer ba yo finga nga ba côté na mobile nanga na peso ka exemple na pour comprendre que na ta so sens ya David na comme niveau finga si la pour ba fanatique si la ba finga yi donc c'est que biso so ba fanatique ba to ndi ba ko finga biso to yo finga ba to wana Même son mentor, hein. Ils appellent manque un mentor. Ils ont manque un mentor. L'orgueil précède la chute. Pour te comme un niveau, le bac si la bimisa le point, il y a régi des yeux et bio. Nana taka sorti ka battere $500. So kana sombi ba simba ba mati senga ko maman le pangte. Kapachula, on doit respecter les grands. Faut respecter Amikolo. Mais les réseaux sociaux, vous avez un hôtel? Nazala netinga nazala nango. Très bien. Nazala nango. Pour takuto hein, na ofinga te. Ouais. Mais ba ça ba faux compte, ba yo peut-être na privé ba ofinga. Et là c'est que même ti na vérité ba tu ba lingango te. Mais vérité de lingama te na Congo. Voilà. Donc ça dit ena obi mutu musu so yebiso hein. Na linga malika te linga ite poanika po côté la sila. Est-ce que préférence nanga? Il faut dépendre na yo. Mais Congolais bi opinion mutu opinion mutu. Et c'est sens hein? Yango mboko. Mais oyi nanga ka ponga na défendre sila. Pour na défendre pasteur John, pour na défendre Kapache. Ouais, et comment bon? Donc yo linga na ça la même opinion na yo pour na nini. Bonga batu musu ba linga te sotu ba linga te poani. Oh ye po linga mutu tel te. Ngala ka mutu tel. Oh pour na ni te ka bongo. On a ça Congo. Batu musu ba ina Kapache ka potom ba okanga malika songi me Kapache anika na njoto. Ouais, kasi ba ina. Nga kuta nango camarade to bebani ate ko bebisena nga partout. Po batu nyoso ba ina. Po batu nyoso ba ina nga pe na moment na Kapache na nga kana njoto. Ba ina ka petit, ba petit musu. Kapache ya ngai. Oza komba ya vina nga. Mon combat. Kapache la makomba. Lokwa papa ton combat. Te, oza komba na nga po oyoka ka batu te. Te. Oyoka batu te. Batu baloba mabe na ngai. Te ba okanga nga songi ba okanga ndoki. Ba okanga nge panza. Ba okanga mutu mabe na panza kana bebisaka. Na yoka batu te ba ina. Yo on tanga kana njoto. Balingeka yo pe oblongo o rejeter nga. Mais ozalaki nanga jusqu'aujourd'hui bazelaka audio ya Kapache na otonga Kapache et eza pété. Ba esanga ba otinde nanga keba na. Batindati. Soka ta pa horoscope. Moi ndike ko ba ma pa horoscope. Pas glissement. Bomo te Kapache na za mukuse, Kapache azaka boye. Damzu pa horoscope botindati. Ata pasteur John so ezabo bimisa. Moki mobime yidanga. Bobimisa. Ndika pasta ezande nini? Eh Kapachula. Le monde est méchant. Les gens n'aiment pas les gens. Oui. Place au mouton vivre. Ba linga yo vivre wana te. Si. Ba linga ka ba ya ba bebisa. Ba détruire pour yo se retrouver yo moko likolo libanga. Ya bon. Kapachula. Nzamba pambola wa. Amen. Nzamba pambolo Kapachula. Ya bien. Et l'homme sous batu ba o légèreté, na ko légèreté en outil. Parce que no tala ngai mania. Mais na tikala nga mo yolela ti. Ouais. Na mukilo ase oyo. Malgré na lobake na je suis prête à kotikala nga moko. Soki mukile linga te. Na page. Na page te nga moko na sens ya entourage. OK. Page mo dans un to beta misu bandika kitoko eleka na bien. Taka toujours on a tué bando tout na likambo. Déjà nga d'être to tonga kana page mo. Donc yo tué ka tout na nga na iso dani d'être tonga ki. Ouais. Oso mona Kapachula. Donc Davina a débordé ma casse. Parce que na ndenge ya talent, na ndenge ya carrière, na ndenge ya succès, na ndenge yebis na tuna na émission na ka ana tuna boy bisanga comédien nini abotama na Gombe akola na Gombe. To
ridiculiser ba commune musuté mais boy bisa biso comédien nini o akola na Gombe abotami na Gombe akoli na Gombe si la za parmi maintenant ils ont ko finga si là et puis tu débordes comme matin niveau lo baque Michou Mbembele soit disant mankaka dinana to inayaka et Michou enchaîne nanga na telemela Michou to bi soko manke dinana to ko linga yango te pondingo ina SB to ko linga te un jour manke SB to ko linga yango te siko pona nini ya dinana bolingi te raison comme dati kutwa yaka dati ayaka ko manke Bellevue bino bo sepela nango dati ayaka ko manke Bellevue est-ce que si la sake Michou po bit la dati maboko raisonnement congolais. Raisonnement congolais. Davina, continue. Biso peut to lemba, biso peut to zaba caméra et biso. Ba machine ya biso, micro ya biso. Ce qui yo yé, biso peut to yé. Biso to lemba te. Biso ba baku. Biso ba baku ki na ba mélomane o ba lika ba politesse te. Na ba mélomane ba linga impolitesse te. Oui, Kapachula. Je suis pas d'accord avec elle. Je suis pas vraiment d'accord. Te kofinga ne mabe. Te kofinga za mabe Kapachula. O finga sila neti na ni. Ebe bisarana. O tumoli libulu na yo moko. Kofinga ne mabe. O tumoli libulu na yo moko ma chérie. Ce qui te moni sila a cette vidéo pour na ko manquer même baleki. To ko mona mabe. Allez que c'est le côté si la seule vidéo pour a manqué pour tout le monde même si la salle sortie médiatique et pas Vincent et l'eau comme longue bimate à part que tout le monde est hypocrite et puis ça solo mais tout le monde que si la ya diminué a diminué a sala ngoté aux hommes on a Kapachula alors c'est pas bien et ça non c'est pas pour nous à la bakouk mais il faut respecter les gens il faut savoir comment respecter les gens na bois kabatu to comme la suka to si to yamba ya John oh to si to si bébé. Ah, aussi si abakouk nanga bande. Nzambe na dika monene mwana oyo. Ah là la te pona yo sila non. Éducation est là qui saka depuis famille na biso. Éducation il faut to la qui saka ngo. Ata to sangana na kati ya réseaux sociaux mais il faut to la qui saka place auto uti ba famille ni to uteli. OK. Ba famille ni auto uteli. Pona bato bo finga nga musendi na pe amona centre ville na penza mona centre ville na Kasavubu pena ba voisin na ngeza ba yoyo casserole ba Tony Koko ba soleil wanga malgré soleil wanga succès pene matate pe fula biso su ba Kasavubu mais ça va quand même ba voisin na biso. OK. Na penza mona Kasavubu pona bino bato bo se ba faux compte po bo ya bo bino ba ko lobela Davina te po Davina za nani. Merci beaucoup Kapachula. Bye. Kapach TV. Kapach TV.